bonsoir, ça dit mbote na bino mikolo nga okeka mingi lingala parce que eza nango Freddy Akimbe Kalita Badjo Bota ba chéri mais moto na vérité oyo ayaka mingi na actualité oyo alinga mingi bozala ka informé considère Cyril on a déjà aussi comprendre déjà maramonga ba Merlin Bao et puis Ndomas Mayas le père Ndomas Mayas le père ndenge mo pe na mona rappel susu na vie na ngai mutu nga kati fili Japan motema bon ya mama Kati CA et puis na binonio surtout équipe momba www.clebois.com de la nation Papi Guéné Pichu Manga chéri à qualité et 5 Kitoko mon empoyo et celui qu'on l'appelle aussi Yvette Kalombo nazana kabinda santé na Kolanda une nouvelle Aza Kitoko mais ndeka to communique ya ba dekan ça veut dire que Real na Barcelone. Yes quoi yi. Na oyeba ngam na ye. Ngaza ngam na vérité. Na kota nga pe ba ki songi te mais na ngandi vérité. Bana Londres nyo surtout boyebi, bana Paris, Canada, États-Unis, Belgique, partout dans le monde. Na yebi ke non te bozara contact na ngai en Jakimbe Yannick Tantou di Weber Yannick Nzanga Platine Chipambalo tokuta na bongo na moto yo abandi masolo na ye na site moko boye ba obenga e bongo Josepha Chako mo bo benga CPI pourquoi CPI oh yo e ka maman la ba CPI boye ne toye bango ngana ye longo azawa ça va oui ça va. Il faut sentir ma bise. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien. Et toi? Tu m'as posé la question, comment tu vas? Et là, j'ai répondu que je veux très bien. Et toi? Merci. Voilà. Yvette Kalombo, yo ne est bon à faire. Pour français là yo, na pichu mangaya, il y a Simba, mais le roi est Freddy Akimbe, donc je suis là. On est au bon c'est là-bas. T'es non bon c'est là-bas pour biso toza batumoko déjà boter Freddy Akimbe ozunga na nzela ku tu fallait to beta na se changer non ka déjà soni quoi. Non ka soni parce que to mesa na boete hein. To respecta ka bat ta biso, to respecta ka ba fano balinga biso. Mais bon, excusez-moi, ils ont vraiment prévu tout ça l'émission si côté, tout ça l'émission banda 15 ans, on a qui m'ont en retard, mais quand même ça va quoi. La télévision on pandit pas na banga bino ba fan nanga quoi. On est no banga bino na site na bino ba que accoutrement déjà c'est bon. Voilà Freddy. Na site na biso na personne grâce mise la sexy ba mbote. Ya za sexy na ndenge na yo. Pas bima na ndenge na yo. Tu vois? Azaïe sexy, Otikalaka sexy. C'est pas question le rôle en Josepha Chako, la Cour suprême de la presse, autrement appelée la CPI de la presse. Na koti na Congo lengi na landa comportement tom su ya mutu moko boye. To ya Freddy Akimbe, to ya grâce mbise la sexy, grâce mbise aza wana pe azaka. Pas ko zalaka wana, atalo na Congo lengi Otikala toujours la sexy quoi. So na lati boeza na ngote ka pona landa grâce mbise la sexy parce que ba sexy grâce mbise yenda ko kango quoi talaka yé grâce mbise sexy donc nga so apesi nga na okwe na nzela na kokate voilà akokwe na nzela kokate siko nde monsieur bandi siko e bandi Josepha Chako CPI ndenge ba benga wana boulot na yo d'abord naturellement nous Josepha auti wapi pour ya se retrouver na Congo Leng. Merci Freddy. Josepha Chako auti dans les néants. Voilà, quand on a biso, na uti nanga te na site boye, to boye, na vanda nanga na palais, no moni lelo na komi na grâce mbise la sexy na Congo lengi. Tant que journaliste, journalisme o ifasik to nini, Josepha tanga na ifasik te. Azana e mo na ifasik te so ndenge nini. On nini ka se kumbi wa. Tu vois, Josepha ça la relation internationale na ici na Université de Kinshasa, Batnyo Sobaye Biango, na sala journalisme été, mais journalisme on en sala,
Cela veut dire Mutuka Kamaele, façon on allait la mon idéologie à quoi. Ouais, Mutuka Kamaele, moi idéologie, moi peu kolukaka koyebana, moi peu kolukapika moi mi bali na internet et zaralangot. Freddy Hakim, on a un problème. La vérité. Koluka mi bali, c'est trop dur, hein. Il faut rectifier moi moukié. Trop de papa quoi. Koluka mi bali, c'est trop. Il faut rectifier parce qu'il n'y a pas de mobilité. Na ba accoutrement. Na ba accoutrement, oh y na ba accoutrement naza bien. Naza bien. Naza bien. Foute la na quoi cher. Oh finance ayebi. Bilo surtout ba ya banda kwa ngobo ene. C'est bon tant que tu es responsable, il faut être responsable. Je paye ma maison chaque mois $850. Bah oh bayebi nga bayebi. Na tout nyoma mwana. Pour le monde que na biso ke mo balo ye fa kokanga. Fa kokanga naza tellement trop cher. Talaka sport nanga ya Congo elengi soko talaka yango baba qui les transferts le plus cher. Tu vois les transferts le plus cher. Quel transfert yo mutotino dans les meilleurs. Bon ça transfert que gozo déjà mwana batu, hein? Mutu e fanda. Maël e fanda. Ana mngamna sala rebelle. Hein, Joseph Chako n'a habité pour excuser nga ata kabila mataka avion pamba pour la président de la République. Joseph Chako aza bien azora ton moi sala moi voyage pas zongi a moussoufraté pour yo mobalo yelanga $100 $200 $300 au $1000 parce que déjà $1000 en oyo tinela bon moi encore ils ont garanti quoi et en plus di bende za quoi. Toi Maramango. Oui bien Josepha, oui bien les yozo lobe, les ozo bakenote on sait bien. Yo futaranda ka 850 yobo. Nous bon ça on a bien. Voilà, on est à ambiance émission mais les oyer Congo lengue. Na yambi okuna bien. Nasaki vraiment bien reçu par tout le monde hein. Par tout le monde, il y a Mike Lokamba, na pesi bambote belé, na kute kaka Mike Lokamba. Nga pena ton na ye Congo lengi, si la nga pena comme ancienne quoi, ba ko na sima na nga ba kuta nga na Mike Lokamba. Siko banani c'est là non. Ça posé. Siko Mike Lokamba, abetira ki okamba ba masolo ya bato ba po grâce Mbizi en tout cas, je te félicite Freddy Hakim Lelo à féliciter yo par rapport à ngana on a mon roi wera pour bano lelo bazo bima moi yokoto boy yokoto longwa wana yokoto ça vraiment au baruta et panayo donc coup de chapeau à toi tam soupo mon n'a pas dame sur le zolo pas les cas qu'on a mettre éviter mais ça l'aura normal mais ba betela ki oli solo ya bateau ba les cas pe wana ben naebi vraiment té parce que bateau ba les cas oui n'a profité de ça Christelle Kabé à Bamboté n'a pas si glorieux lang Bamboté bat baleka mais vraiment les solo vraiment yo bossani mo le bi yo bossani misusu nani les susu Tracy Mbelenga là vraiment ben naebi té non pe na yoka comme on a té excusez nga oui Glody Diasuka non na yoki à ça la pe na internet Grâce Tembo. Ben, je sais pas. Bah, toi, tant qu'il en a eu, bah, on t'est basé à journaliste internet. Je sais pas. C'est Aponi Kanae. Aponi Kanae, Aza, la côté du Real. Real de Madrid. Pour voyez, Bakan et Amis Balé. Et ça, Barcelone Real. Yo maman yé ou ponika glo yo langi na Christelle Kabé pour bango bali pe kuna basangani koto pe su na ngambo susu ndekulanga pe asa kuna na ndekulanga mususu pe basa pe kuna nazo obi ke nazo ye batte mambo ebisanga Real Barcelone. Déjà d'abord Barcelone on a yebi ba on noté na habité s'il s'agit de qui ou il s'agit de qui et tant que benga to sangani c'est là na bongisa mo wana Glorio Langi tant que une consoeur tozo sala moi to kutana moi ba conférence de presse moi nini quand ba lobby boye banaka wana mais to sanganité to zate que réel tonine a fimo ka le kana Congo lengana to swanate to le lokote même on a Christelle Kabé to swanate to le lokote mais ma pena Grâce Tembo mais ma pena Glody Diasuka
nazotanga bato nga nayebi so natangi yo te seke nayebi yo te yo natuni yo baza bafi internet ou bien basalaka mpe baémission eleka déjà. Ok, comme ça nga kasi na informé yo Congo elengi lere ebandaki tozalaki na bamike lokamba batresi mbelenga e Glo ya olangi ayaki après Glo ya olangi équipe mosusu ebakisamaki ezalaki Glodi Diasuka. Après Glodi Diasuka nde eo sala ke ba Glo ya balongwe Glodi azaki nanu me to babakisaki Christelle Kabea na Grastembo na Christelle Kabea balongwaki nzela moko et lelo Josepha yoye po oye simana bango pour les yo respecter pardon eza micro na yo tango zoloba batum sotanga na yebi bango tie tango tangelanga Freddy Akimbe na yebi ke ana talaka Freddy Akimbe tamsu avana banda tamsu sur internet na banda ko tala Freddy Akimbe tamsu ko tangelanga Christelle Kabea na yebi ke Christelle Kabea za famille Cristiano na pese bambote auti toti na maman moko na ko batoti na maman moko tu vois parce que internet nde yo sangisa biso na minute na zanga moko na oti chez moi na ye to sala émission na zonga ke pananga Christelle Kabea pas e pana ye lo yo langa e pana alors lycée bo sangani wana tango zo bengo lycée bo sangani na ka moi to sangana par rapport à banani to dossier ni nezali o faut zo senga to sangana parce que ngati sikono na yo ki te pe na yebite tu vois il faut confirmer nga websanga il s'agit de quoi ou il s'agit de qui ou il s'agit de qui na bongisi parce que nga vraiment nazo comprendre tema mbu Freddy Akimba lukaba en tout cas nenga yesika boy na bite aye mbala moko na giyanke aye maman na koboya batu bon voilà wana za opinion na mais excusez-moi na sengo vraiment micro na yo tango lobi na yel na koboya batu pour ton information na information ba fan nanga je suis là juste pour faire mon travail juste pour apporter des informations aux gens balingaka site nabiso Congo elengi café en français ba commentaire ya wan café t'inquiète quand je dis t'inquiète je suis pas là pour kolanda batu moko o baebi eloko ba luka na vie na bangote ndeti na koloba neti na pesi na kopesa exemple nini muto alukaka azo ayebi eloko azo luka na vie na ete basé belé neti nan ndeti ngamongo na ko bana ebelo na luka na vinanga yo luka nini kasi mais na luka kana zala bien na zala impolite na zala ka bien bat balinganga na eba respecter pe na bat na kuta kwa ndeti pe na Freddy Akimbe bien na ngamoko na peso vraiment ba mota en direct quoi voilà vraiment on a yebi et comme flatterie yo comme flatter en pleine émission nanga eza flatterie tu vois ndeti ba dame Lizolo ba vie nanga tu vois tant ba vie nanga c'est la bito bandika na monde internet te mais Freddy Akimbe na ebité ma micro simba caméra eza problème place to bandi tam suso peut-être bato tanga ba comme malgré tout na ebi bangote na zo baté eza marque à voiture ni ebimi to marque à ceinture ni ebimi toza wana juste pour na meme la bato information nazaka nakoka ko lobelo monter choqué bapaya et choqué ba fan na biso te choqué je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Yo bangi singa la ba mona moi si kitoko charmante et tout mais elongi pe bana malamu ya bana parler mais makambo azo bimisela biso la munoko wa naza penza mwana malamu na ndenge ni na makambo zo ba marque à voiture oh marque tu me dis que ah non tu connais un tel je te dis que je connais personne yo tangela ngana tangela ba komba batonga na yebi tu vois na yebi sur batonga na yebi o ba leka na Congo elengi tu vois ndeti Mike Lokamba les grands cordons akina. Ah mais Mike Lokamba zali akene wa bazali parce que mikolo ba émission ça c'était Mike Lokamba tout le monde na terrain te kutiki la Josepha te parce que je fa ba nenga zoe la qui va appeler lobby à Roboya yo hein pour boya raboye Mike Lokamba cordon après lobby bokende oye kutu nenga zana ya wapi na webisa yo lelo Freddy Akimbe ba image etikala nango quoi longa na webisa yo kosala émission internet na lala pongi te na lamuka te na bino kosala émission internet pe na sala ngo pe simba pe kotika na nga kolonga ko ngwe lengi Freddy Akimbe bomba ba image yo
kolongwa kongo elengi Joseph atiki boulot oyo boyo kangate na site moko nazo loba vraiment na bandelango lisusu na bandelango lisusu Joseph soka atiki kongo elengi atiki ne musala ki internet aokene na site moko te soki soit disant bonete club wa venir bino Joseph chaque fois kota na nenga bien exacte que na loba na tiki nanga au club wa na salaire de la nation pardon l'équipe grâce mise à foutre. Grâce mise à foutre bien pour ton information son a qui mal payé n'habite ceux qui l'ont beau salaire. Ngamoro déjà salaire nanga bien. Na bi yo na Congo lengo so combien. Na lo ba salaire balobango Freddy Akimbe. Salaire balobango jamais balobango mais nabi ke mambo wa lipa mambo wa chakart mambo ngo poke moi salon beti bronchine. Et mon nanango chez grâce mbisi la sexy poto yete ba bola to ndeni to luka non nga tatso na sera déjà ta 1000 francs pas mutuana o ya zo moi capable de payer moi 1000 francs asu moi temps zo 1000 francs na pesio c'est l'homme à féliciter ou une fille à féliciter voilà quand vous vivez car à l'international Trésor Malulu l'Anvers Yona Madame Nao Karine et pourquoi pas Paola Schengen Maman la Prince boka makambo ezo le cas na ebiki bo fandis ko boni ko komi tout na sigoyo net yo amoli mabasa yo mituni mais que Josephango ndinge ozo solola na ba Gloria Olangi na ba Cristiano Kabea grâce mbezi azo sepela nango to azo sepela nango te. Moi avant de faire les Kambuto et le Moro Boye surtout étant ami na presse congolaise au concert aux confrères na contacté toujours grâce mbisi on a ebisé on a zone ngana sala to na lina sala boy so ka ebisinga ezama be on a ebité yenda yebi bango so ebisinga ezama be na comprendre que amabe so comme on ngana Gloria Olangi to na Christelle Kabea parce que grâce mbisi azana emote mapema na problème a mutute bazabana to na bazabana to uti libumu moko. Ils ont un problème à grâce mbisité, tu vois. Ils ont un problème à grâce mbisité, ils ont une chroniqueuse, bon, bah, chroniqueuse, tu vois. Ils ont un réseau de grâce mbissaebi. Pour ton information, on a checké des photos, on a checké des Gloria Olangi, il y a des grâce mbissa à commenter. Cela veut dire que on a un problème, quoi. Félicitations à grâce mbis. Pour Benjir, nous surtout ba finga yoana. Nangana loba tango bakisi Benjir. Freddy Akimbe, tu vois l'éducation, on Liban a l'éducation à bé. Maintenant, tu as l'éducation de base. Tu vois, quand Luka gagne trop, au bébé sa personnalité nayo. Juste pour gagner na zoa boeto na sala non. Grâce mbis ngam na va naye parce que na capricieuse. Na capricieuse moi tata mukio na sali na Congo elengi. Na koka ko sala ngote mais na senti ka azana na motema kibo mama. Tu vois. Naza capricieuse quand je dis à côté n'a pas mission na bona ngai na bona ngai na bino ka mtu passe na siliki na paye pas kangine pe kanda mais tant que maman oh ça l'émission le loto ça émission le but tu vois au moins ka kangine kanda ti grâce mbisi côté wana ben jour à l'andango parce que nga déjà na ko ba moi na zo sa na Congo elengi na eba ko finga mutute na ebi ko chola mutute parce que on ne sait jamais dans la vie. Et là, on est là, on est là, tant que nous sommes finga wana, oh yo zo fingo fingi, tant que nous habiter que vina yo, tant que mengo na yo. Et nga les capari au souka souka tant que finga qui est. Moi je parle temps ya Rolanda, bato baebi lo baul kana fina bangote. Nga na ye jusqu'à kana Congo lengi na site na biso ya grâce mbisi la sexy. Pour pénaliser nous salon mamoro elle a goût mort impossible. Nous salon makasi. Na lingo makasi c'est un goût mort impossible mais batu beli na ebi bango na tena yoki na tena ebi ka Freddy Akimbe na ebi Adams Luzolo na ebi Gloria Olangi na ebi grâce mbisi mo la sexy parce que la patron nanga na ko benge patron nanga parce que ça peut 50 000 francs na liaka a futa nga quoi alors minga lo bezate mais nga na yoka na ponga na yoki tio zo ebi sanga otangi mais non na yoki te na moni pété pe na tout nyoku so baza ba fi internet to ba garçon internet na ebi pété voilà de bonnes choses ne durent jamais. Mais
évolution na yo lelo dans Congo Elengi. Ça fait déjà combien de émissions aux déjà sur Sali, aux hommes on a vraiment que les AP quoi apporter déjà un plus. Déjà na ko lo belo ko apporter là qui a déjà plus. Les a qui même pas émission sport à Pamba. Sport à Pamba. Au senti que au vani na yo wana ebité que o la no pongi ebité que so ina na ngo benga o to na no bengo ebipete. Olali pe pour na tango petite marque on a moins bon à carte to les là qui on m'a pour na sport au salaki to souhaite ka ba la bien ba le bienvenu Jean Kandezala na on a mi bali na basi hein Charlie Mito et Tajasuka Laurette Compresseur les Kardashians de Paris viennent en Kankou Beloti quoi depuis Australie bah on est vraiment ne ba souhaitant apenda que soyez vraiment le bienvenu na kati ya Congo Elengi quoi. Bato ba souhaiter la bienvenue bazalaki voilà. Voilà bato ba souhaiter qui na habité ceux qui ba souhaiter qui dans normal mais tobo yango pe nini eza ndenge na bango mais Josepha l'air yozo kende et pas héritier watanabe. Ozo matana podium ozo panza mbongo ozo pesa basson net ngana contact yana ekomaki déjà $700. Ezaki héritier mutapesa ki o bamba to ezaki ka stratégie kaka ke na bamba mais na o récupérer là na ngasima akimbe nebe ko koma na poona omoni tangu ba artiste musicien basela biso banzembu et binisio pese qui si tombe sur na stress mon boé faut pas biso beto sepeli ça bango. Moi quand je fais ça ezateka pona po bat ba monanga peut-être même moi nzembu moko boé peut-être musicien moko imaki nzembu moko boé peut-être danseuse moko bina ki ba sepeli ça kinga tika peto sepeli ça bango ti yona biso ke biso na Congo Elengi ndeti Josepha Chako akoyo ko lesa bato ebele à part Congo Elengi na longo pe na part Congo Elengi na ko lesa bato ebele na ko supporter bato ebele pe na ko futa ba garantir bato ebele. Donc à part Congo Elengi na à part cleboa.com. Voilà voilà na cleboa.com voilà mais oya zana posta tam ça tam $1000 hein na okekana nga solo na mire quoi. Attends solo le langa lelo la ming solo le langa na quoi $50 solo le langa lelo wana ndakute non ah problème exact ta quoi vient na to sola on toko osata na posa moi $50 moko boye osata moi garantie quoi hein wana opesa ba fan nanga parce que naza ba fan ebelo balandanga hein bato no lo ba $50 ba fan nanga ba fan ba ebelo ba olandanga na bien oza porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique, Watagutu Babenga et Aza porte-monnaie magique. Bon, yo son andi. Non, non, la qui ici. Si quand tu n'as qui sont yanan. Yanan. Moko sabiso qui s'amzam. Voilà, bako sara bongo. Voilà. Tu remis déjà Kochité, tu remis Nasuka, Josepha Chako, moki mabota la yo. Diboso on a vraiment un big bat basé belé ba moli mabasa merlo bao ndombasi le père Philly Japan de Philly motema ya maman Kati basa belé kune belé vraiment va de la nation ceux qui n'appellent ça honnête moi micro au salara net ka ki Josepha nayo mais na ninga ki ya ki sexy au excité nano. Oh, boyo c'est question de. Non, le yo kaote, Frédéric Kimbe. Mais quand on si mon micro là. Aïe, banda mama. Mais Frédéric Kimbe, bah fan no bozo landabiso. Oh vraiment, bah fan ya Frédéric Kimbe, Cléboa toujours. Balanda Congo Elengi, www.congoelengi de grâce mbisi la sexy. Je me présente d'abord, c'est Josepha Chako, la Cour suprême de la presse. Autre m'a dit la CPI de la presse, voilà, Naza juste pour vous informer. Je ne suis pas là pour Nakoyoka, Toko Salaboye. Nabi que déjà, Batebele Bazotalanga, la minute Botalanga, et bien Bambituna, Josepha Chako, na Cléboa. Frédéric qui m'a mis Josepha Chako, pourquoi? Josepha Chako, le Belinini, or que, ils en ont. Je ne sais pas quoi dire, mais Bopé Sabisoka confiance. Moussalo Tosa la Rabolanda te eza passi.
na yo comprendre na nga pe na mana ko seka ba fi internet hein na no seka ba job internet mo ba nani yango ba nini bo mais ça parce que je dis ça passi o ko za pe na rendez-vous na mutu bo benge pa bude ne oyo o ko za pe mo eloko bo tam su mutana akanga mo na ma campagne o tali na mincho na carburant te to na taxi te to na mbongo te ya musala mama te ke o bo mo na ngote ke to za ba kizengi to ba nini non batu bazo bebisa musala pe bazali. Tu vois, Bazali, Wana, Bakana, Bango, Bango, Baebi, Banane, Bako s'en charger. Non, parce que moi, je suis là juste pour le travail. Je suis là juste pour le travail. Je n'ai pas le temps de suivre les gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Moi, je n'ai pas le temps. Et voilà, Freddy Akimbe, merci, Nandengo Yambinga, vraiment. Mabanga. Voilà. Mabanga. Naïmo d'abord grâce mbisi la sexy bamote na yo ngwana tena lingaka mi tena lingaka makasi ki babi ba yo ba ke bokomi kozani lesbienne te mais bokomi tu bon travail na et mais ton travail a déjà grâce mbisi la sexy ya on a le but ye pena na jalouse na quoi voilà aux jalouse voilà et na pesi mbote na ye moko quand ku beloti depuis Australie Richard Lukomba faire un milliard tara petite nayo alandio quoi alandio vient en Alex Fumu sim national banangola no simple sim na mbote GG Kamanda ma CPI hein mulu bala congolaise yo moyebi Zaina Kali bilemo boyebi hein Nelly Moto ba ba bomanga pona bino mais ça va quoi na pesimbo na yo moko Freddy Akimbe et na lele bino fo nga linga nga batu nyonso ndeti batu yo tangelenga so na ebe bango to na zwata occasion ya ko mona bango to en live boye bien na ba internet na nga pe na linga ka bango parce que na boke ipe micro oui. Merci beaucoup Nayo Herman Ampoyo. Mais dernière question pour Nganaye Esili. Josepha Chako. Oui. Obala on a ban à combien tout aux fiancés? Josepha Chako a balaté, a botaté, mais Aza quand même fiancé. Na PC bambote place azali. Ça non commune. Té na PC ka bambote place azala yebi quoi. Biso to ana te pona tanga ba comme. Ça non comme. Alinga te ba boka ya linga te amutu moko aza. Yo ne ba te ba bolingo ya batu nyoso to balinga la TV o alinga te o alinga te. Te ko alinga te azane mutu mo taka pasteur. Ko lana teni na la TV. Yo mo sa pasteur. Te na muke. Te na okota ba bi foko na kota ba fermissement ba nini pona yeba tano ko mama pasteur. Bon sentir maman pasteur a boye quoi vous dire pena na cher pena papa otea nga pembeni ko na vandi ka boya te bo excuser nga boye te na bité na oki moi somo merci à toi na assistance oyo Adam Siluzolo au telemelinga wana merci aussi à Sandy maman ya bébé na biso petit Adams merci aussi à petite nanga ya Kati ma nièce Gloria Olangi, Cristiano Kabea et Batunion surtout Tracy Melenga et puis pourquoi pas sous na Glody de Asuka bébé na bino na boboti sika bomoni grâce mbizaza motema monene à reconnaître que vous aba na ya mbino tala Josepha leki na bino moi na bino sourire et puis bala souka ba moi bien Fedina rectifier hein. Tu fais sonner il faut bon ça leki na nenga musala peut-être na musala ah voilà parce que na ki kuru ko na bilonga na yebi que yo vraiment moi na il y a 74 bon bote ba ki ma âge na monde internet en wa ba ki ma vraiment âge rozala na roza soki moi âge 78 âge net ngam na botama le 20 août yo nga botama le 1er décembre quoi voilà that's année 8 quoi il faut pas bagana c'est 9 t série 8 bino wo siko bamba ngo siko 89 siko 80 siko 85 mais siko 88 bino ngara mais nazaka série 8 quoi 89 et les ma bien on a rectifié on a bébé bondé. Voilà, merci beaucoup de la nation. Bébé on a mais tout est dans l'année bébé pression Adams et British Zeus Makondo le roi bambote na yango Zeus Makondo longa pe na liat
yeah, Otinda. Mais na bien babi ozo bamba batu bambo bamanga ngape otala pe ba émission la nga mon voilà. Mais mon carburant 50 et kokati. Peu ça. Bureau. Ça va. Chargeur. Chargeur. Mais là déjà changé pour bureau déjà. Si ma caméra t'est beau bien. Boye qui toque. Non. Tala madame Siluzolo, ayaromo wewe la mbongo. Madame Siluzolo, baba magé $100 avec les bombes. Déjà moi 50 tu as mon carburant hein. Zela natala so que ça y a faux. OK. Bureau. Bureau la rapproché. Merci beaucoup. Donc on est aquí ambiance émission boyebi ka randenge za nga vraiment boye dans la vérité et nan limite que to telemaki awa poto tonga mutu ou bien to lo ba mabe ya mutu te to ça qui ka juste ko solo là poto yeba pe. Pour les raisons à CPI, faut tout y bas. Pourquoi CPI et puis n'est pas travail. CPI la Cour suprême est juste pour la justice, mais belé. CPI pour ça la justice en haut, mais qu'on rééduquer, bah qu'on dit belé. Tu vois, net dans le monde de presse, n'est qu'on rééduquer, bah te belé. N'est au bon ça moi presse mon qui est, n'est qui est politesté, n'est na cause à la vulgaire. Oui là ça va. La baluquelo ne ba minga senga to na balukelio. Mais valozong il s'est dit. Bon comme sauter. Mais biso tozana pona ko to ba chroniqueuse, mais to e daraper battu. Voilà. Nesina et depuis na Freddy Akimé, na car na ya parqué quelque part. Tant souper, bon moi na benga chauffeur la madame sur le solo ya ko tshela carburant. Tant souper. Oui. Bon moi na li bene, mais tant sous carburant pesati. Mais atokinga toka te monsieur lobby